congodialogue.com. congodialogue.com. Mbote na bande nyonso balandi o bazali kotala biso sur www.congodialogue. Merci na confiance pe fidélité o bopesaka biso sur www.congodialogue. Oyo tobetaka c'était toujours o topesaka bino bilengi pe o topesaka bino ba image ya kitoko sur vie sociale pour ba congolais. Na kobosana d'abord te ko remercier Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit France correcte. Oazali boss nangai. Merci na Christian Chibango Oazali derrière la caméra. O totambola na ye. Pona kosala musala, pona kosepel sabino ba ibozali kotala biso libana ya mboka et pourquoi pas na batu bazali kotala biso na Londres, na ba bazali kotala biso na Allemagne, Belgique pe France, partout bozali kotala biso sur www.congodialogue. congodialogue.com. Tokene na komini ya Kimbatse ke place o wapi ba uti kokanga mwana mwasi na zemi ya munene bandeko bozali kotala biso na poto pasi pe mawa bakangi na kati ya chambre ya batu azali koluka nini esalaki pasi tozalaki na Christian Chibango wana bolanda. Tindika kiango na yako kute na kata shamba ngapi na ebe na ngaite na longo na bilamba bola zo mafuta boye alinga mbo mama ko moba na kata shamba na biso ye na yebi te ya na tindika party ya ka mama fongola party za la ki boye na ti na te poto na yako kuta moko na kuta ya fonga ngala ni na la ta bilamba na liputa na la ta bilamba be mama ko ye na paluka be yo lelo. Abaninga basi bazoteka ta mai ya kokota na kati ya ndaku ayiba papa leta sala musala na ye na moi makasi ezalaka te na ndaku ya batu yo yebi 4 kwa ndaku ate yo kokota na kati ya ndaku yiba akende kaka akende sala kango banda kala ana njili awa eza lelo te papa akende kumba puso mema bilo sibo hebi bango ba mema ngala nganda azinganda ni to amela jamba baba salama kama bela moi makasi tato wapi to bazo amela jamba ekonda tuto bingala bimala kena ngai bango baboy babe obima to vanda wa bina vanda ana ndeni oh vanda o melida mabiso fele wa bibabo memi abola bosanga mabela nanga na bila bandi mbangu mama na moni lupanga puelele na koti mbangu na moni batu bafanya sima kuna ni mawela kiwa moni batu na yako bata malasa de loko nete la nzoto apuye loko na ye ngala zo regretter makasi na caractère à moi mwasi oyo oyo eza lopanga bato mususu mais tokani moye na grande surprise oyo mona na kati ya ndako azoyiba biloko ya bato oyo place avant na raté eza soni mingi donc ya maweza keno
ye ndenge aza boye aluka mosala osala po misala ezebele baninga loko ayebasi bazoluka biloko osala bazoteka bazosala makambo ebele me alingi kaka moyibi donc mpo na nga po akende kaka awa toza na njili makambo ya koviole ezalaka te makambo ya koviole akende yango baplace ya bamasina bawapi na njili ya pisi na de viole ezalaka te awa akosi aza moyibi. congodialogue.com. Na rivière Njili esali biso pasi pe mawa tomoni mwana mwasi moko oyo population ebengaki Congo Dialogue lobi boya mbangu boya kotala mwana mwasi akufi na mai. Selon population balobi na biso ke mwana mwasi wana mibwaki na mai ye moko pona souci epesi pasi Mike Mosisi tala ba image oyo. congodialogue.com. Tous informés que ezalaki nde donc bato bano sepela examen d'état jour examen d'état bimaki ndenge mwana ngonde façon ndenge tozoka ba explication pa bato ke akuya donc yene mtakuya ya parta pont donc tanga akuya ya parta pont donc lelo nde na tongo lelo za samedi donc lelo nde ke toza siku ke mutabwa tunde muta ayo opesa information libanda ke yo bamoni dei moko za nakata mai ya omoni population yeboye tout ça va vérifier batala baye baza nini pour jusqu'à maintenant donc quoi rouge pe na monanité. Bon la police a zana nzinga wa yo ebika musane asala azanzinga mais jusqu'à maintenant zokumate. Merci. Papa ndengo moni mwana mwasi oyo asalaki examen d'état ake kotalisa na quartier 1 à 8. Tango azwi te tozoya kozonga biso nyonso tu tozwaki te ye amibwaki na mbanga pe nazwi na ngate papa poudre olungu kaka po bato bamona nazwaki nazwi te ayela na quartier eneti baje bazokanga ye biso pe tozoya koleka na baya na nga kutu bazokonsolenga tomona kaka pu amibwaki na mai tango amibwaki na mai biso nyonso tozongi wana ezalaki ndenge nini mutu amibwaki loko anga pe navanda na nga pembeni awa ebembe ekobima nde lelo bande bembe bimi toke kobenga mutu boye tozoya tobenga basoda boye tozoya papa bembe yango evandeli biso awa sole comme kopesa bongo batu baza pembeni o maladi te l'etat etala biso likambo nanu ya bala police na biso leba kosala constant mutu azoya te ebembe bandi kopesa so awa ya kufi ba faire na enanya ko gérer azalaki pe na mobile atiki ekaka boye likambo pasi yango papa na ngai examen bimi mercredi na butu publication bato babandi kotala banini tokoma jeudi boye bato bazokontinue kobeta ye kombo na ye ezobimaka te kolongwa quartier kokoma ntina po ya manjili amoni ke donc ye akokana ye te sotemba moko mibwaka na kati ya mai bon esala biso pasi donc souci makasi le jour yango nga nde omona nga 5 fois nazwa na nga te mais ane oyo nzambe asaleli nga grâce nazwi lokumu na yawe ye ifalaka supporter abandela ne banini eza na fin du monde te mais a décidé kokwea na mai esala biso souci force ko lelo samedi nde omoni corps ebimi na kati ya mai njili banini donc esala biso pas si fort taka boye nanga napesa conseil na biso bao toza awa na bao no basali te na bao baza ba préfinaliste ane na bango oyo tokoti oyo nanga naloba boye soki ozosala examen esimbaka musu mpe esimbaka te nga na petit frère nanga asalaki année passée azwaki te année asali azwi donc chance eza examen d'état eza chance soki ke ozwi te elingi oloba te ke oyo mibwaka na mai te vie eza molai baoyo classe biso moto bandi yango te biso bato osukisa yango te akoo misala boye te boye eza mabe makasi nasepeli na acte oyo te nasepeli nango ata mokie te susi kaka nini azwi te eske boye eza malamu te okati vi nao na mokuse oyo nzambe apesi oyo vi molai oyebi te nini oyo nga osala na nsima oyokata vi mpo na examen d'état bao babandela 5 fois bandeli 5 fois bébé azui te mais ayo bandela 6e fois azui nana grand frère nanga bandeli 4 fois to sali na abandai ko sala ngana na comme na 6e te ngana comme na 6e ngana azui ya katani petit frère nanga sali azui ya azui te ayo bandela ye moko azui esali nini
Oui, na sepeli na acte ata mukete. Na biso epesi ka mawa po azaki petite sœur na biso azali ndeko tozela na ye examen de temps des abeza ebele babandela bazwaka ti. Mais nzamba asali grâce bazui. Eza lokwa ye. Liko examen de pardon examen de temps ezaka po na souci mbongo ba parents ba dépasser ça la passe. Mais soka bandela na nzamba nga asali grâce azwa. To regretter ka ande akoyi akufi na mai ba jour déjà et umelita ne a baby. Ya on to osenga so famille emona na baya po baya zo corps na bango. congodialogue.com. Na pasi ya Kinshasa pe pasi ya Congo mama mukolo na pasi toyebi te soki ezaki ndoki to nini na agi oyo mama azali na yango akei ko escroquer mwana ya bato na kati ya boutique epesi biso mawa bana poto bazali kotala biso na Allemagne to na Belgique tolanda ndenge mama komi kobeta beta misu lokola mutu bakangi na ndoki. congodialogue.com. Rifisi atelemi o rifisi ndeni peti nanga asimbile kina kusa mobali boy akoti na boutique akoti na kombo ndeko na mo mar o na bona bo marti yanga nanu miliki azim milika munene azim adesu azim loko ebele baloso ya 12000 francs yelizo za miliki ndeza ala kisa domination azule kinanga sombali akena ye amemise biloko bakei koto leki na mobala ye batu na ye o wabi mutu mbwa mbongo batindelo mbote leki na mbala di na zimbongo te mbamoko to susu mukit leki na mbato badiko luka ye to mona ye te lelo bomoni ena onde ye to moni ena prince aleka mutu ka oya benga ki rifisa na pera ye mutu amoni ye to benga ki yo Kimbantre papa, mais Kimbantre na kanda komina kache boma. Tona veni nzibu mama o moyibi. Asa muzibi so te ndenge na ndenge mutu aza moyibi ta moyibi te. Aka na boutique na kwe awa azo biloko 12000 papa. Aiskoka mwana biloko 12000. Ona zana na nzibu ali mwanzo 54. Bakenda kuna zate mwana ketike tina kwempe. Mama akima akende moyibi na zemi nakende. Toloba wana ba mabu ifasika moyibi esenge pa ba mabu ete aluka musana osala donc ana mama mukola osata musa mususu donc asika musa moyibi esenge na ete aluka musa mususu asu bon na événement oyo ngai nazali moto nasalaka na commune nazali moto ya intérieur et sécurité problème na koyi koloba kaka lokola aza na zemi ba sécuriser ye ba benga la police récupérer ye o nyonso ekoleka eleka na niveau ya instruction ya OPJ en compétence générale lokola aza na grossesse il faut ba protéger ye dans un premier temps ni baba kinga baba kota na Kimbatseke eza malamu de la zemi aluka lete la boutique na omi eza kitoko te nzibu na Kimbatseke na prince wa eza malamu te papa moi mosi wana ana zema lukata musala sala ki ake uyibaka baninga pe baonioko baluka na passe pourquoi ba ikaliko yiba lukata musala na mataba pona mututa matembele asala kimuibe za mabe tamsuba mama talanga na boko la bana mbongo asuki na kanga suki na boko la bana bongo ya tama kalta ko lukata musama wasala pa boko la zemi wana asala ko zezala tutopana na nzibu aba ba nzibu la Kimbatseke yaki moiba robota mona kisimi pota na zemi mutoka muninga ba mbetela ngotolo te congodialogue.com. tobetaka sete makasi na Congo Dialogue ndeko mobali soki mosala ezali te kenda ta na rivière njili bimisaka zelu na puso teka tosala ta cirage tomema ta fufu na libongo botala ndeko mobali oyo bakangi ye moyibi
epesi pasi tozoyeba te moyibi na Kinshasa to ezali komata se komata tozali koyeba te soki ezali pasi to nini biso Congo Dialogue tokolemba te kolakisa bino ba image oyo totala congodialogue.com. Toi na quartier Malonda na commune ya Kimbanseki na mikolo de tozabo etolala te do ba miyibi penda koto bazo déranger biso penda trop donc pongeza te talaka banda to kati pongi désert toza awa kwa ko kanga ba miyibi ti ba ye to yeba bande ko biso to moni vraiment babuki babiloko ko buka fenêtre boye ti bakota na kati ba miyibi abarke wana za kitoko te. En tout cas, ndé moko to senga kaka biso toza ba soda. Tant to bosala likamu moko boye e ko koma ote boye po baza ba soda. Yango na minute to senga bino to sengi nde to sala kimia. Po likamu nyonso to zo yeso to sali boye to bima la fo cachete. Donc message ezali na ngaka loba ya bana quartier. So iba osala likamu po ba yako ko tide ba ndako batu balapa. So ki ba continuer turo e ko zela bango mabi. Lakisa esika nini biloko wana mususu ezali akomete bagete biloko wana mususu ta baba na milangi bana likolo kotoyo ti tokomoya na yebo akocha mibi na quartier utana mibi uta misika sala ba lokwa sélection quoi ça va sélection ba non menacer ba force biso kotoyo sikoyo makamba beso to ketika na la police ba policier ba ozwa ba senga mani na bango 150,000 300,000 ba bimisi sikoyo soto bomi oh masina mokali bazotumba sikoyo baporte mabende babuka bongo boni pona baporte mabaya. Bon papa merci na sepena pona question na opposer ngai oh mona population oyo nde bazabo ebele oyo mingi basepela ba maître volontaire mingi basepela ate voilà ba ignorera ba maître volontaire mais yo moko na asio moni bilembo kanga biso ba maître tokangi mais là na ngolo ba famille na bali ya soso kanga biso ba maître tokangi kanga biso pe tobikisi mais ba essence ba pine zaki nango près atanga pe na zai na facilité ya kotia pe moto mais natali petit na ngana te pe l'état pe ali to encadrer kaka tina la police mais elo na oloba ndenga to mema ba na la police on a parqué to memelande ba magistrat ba commandant mbongo face aka moko so ba police ba koma ete na minute on tibo ebo bongo akuta makaya buja likola mutalaka donc aza muta musika te nde na oloba boso bangengo baza ba mona nde na oloba mais premier épisode na baninga no bakimi na ba ola zaza ba camouflage ba atende to oloba ba ya lisusu na ba police ba ya osa intervention na site aussi là mais to lantika ke l'état azali to kangi to bikitipe l'état ke ba mettre volontaire to boy to kwa na mbeba mais maman na place ali azaka ka pembe na oyoka amona bali asoso base pela po l'état so aussi avi mutu abiki na commune ya Kimbatseke na route Mokali na veni Swata les autres jeunes étudiants moi se débrouiller na chargement ba pareil na butu ba mine ka ba kabila na sapa kabila na 200 na butu apa na ba 3h du matin ba côté na kata butu ki ba pareil ba su ba téléphone na ba groupe ba okanga muibi wala kaka tomba ba okanga na charger na maboko na cash lukola cash ne kutele etikale pa ba mutu aro ibana batana me cash na zala on batala ba bi mutu za la cash ka yem taib ba okanga mutu na ba charger na maboko amiga camarade na ye ntimba lira na ye mutu osaleka mabe mais to sera l'état sur so parce que to lembi Ateka zelo, ateka
congodialogue.com. Soki bozali na mwana mukie azali na 7 to 8 ans bolongola ye na image oyo parce que epesi biso pasi pe mawa insécurité totale en République démocratique du Congo. Botala na Kingasani papa oyo alali na kati ya ndaku na ye miyibi bakotele na iner loko lelo kwa koyiba ezalaki te balobi ba violer bandeko basi papa linga sala défense bakati ye lokola ngombe na batwara masina tolanda congodialogue.com. Problème ekomelinga ezali boye nazalaki menacé vers 1h du matin bamiyibi bakotelinga na ndako. Alors vers 1h du matin na bakotelinga na ndako nga nalalaki na chambre basemeki nanga balalaki na salon. Baluki bilo bakoyiba bazwi mwa ndambo ezalaki wana par après na okenda bango nde babandiki no ba violer ba belle-sœur na ngai. Alors na yango nde na décider que no ekosalema bongo te nakangi moko na bango. Et nakangi nde bapapinga machete nzomona bazokisinga pote ezali aboye. Alors la police ezali nango de loin tango nakangaki na belelaki bato ya quartier babimaki basali pe intervention. Alors comme kino naza conseiller makasi nde bansu bameminga na hôpital awa. Alors la police na signalaki liboso ezali ya police oyo ya nzoko aboye na yaki na signaler bango na buto. Balobi comme ça kende na ozwa soin. Alors na ye na zwi soin na ba 5h du matin na benga na ndako la police ya pai baye wana na yebite na signalaki bango bakangi mwasi na ngai nga moto nazaki déjà na choki wana na minute obo mwasi aza na police ya pai. Alors je ne sais pas nana signalaki bango moyibi baye bakuti moyibi wana batiki moyibi eza vraiment pasi pona mboka na biso moyibi wana il me semble que awuti prison ça fait 2 semaines passées ake ko agresser papa o na pota moko vraiment enseigné makasi enseigné à mort. Mais Dieu merci, tomeki quand même qu'on maîtriser l'hémorragie wana, ye wana za vivant, mais eloko tozo mona pasi. Donc au lieu que la police sala musala nango ba kangana muyibi ba retenir ye, bazui muyibi ba libérer ye, ba tikali ko kanga tiko mwasi ya papoyo. Na mbongo na bilama na bango famille muyiba ye bazui yango ba memi yango. Siko za wana soutien moko ezate, mbongo hôpital kuta futi te mais tosali quand même musala. Papa biso na mikondo tozola la suscité komi vraiment pas mingi komona papa boye ba beta e machette pas mi na ndaku ya ye moko en plus alali na ndaku ba kotelie na ebite ba policier na biso nzoko soki ba olukela biso solution nini ya ba policier so nzoko ezaka bakanga basi na mibali soki bazotambola nde bakangi bango soki problème boye bayaka te donc biso na mikondo ya société tozala kolela makasi alo baboye Kingasani insécurité eza makasi tozolala malamu te ndaku ya biso moko me bozolala motema lokolo zale na lupango ya mutu pena bakata e mutu da balima komisio liboma toni to anga na posa komanda Elvisa Zongsa opération likofi koto na changu to lembi bakulu na miyibi sécurité leki makasi tolala te bandaku na bino moko me bozobanga ona lingana lubaka ya ngwana congodialogue.com. Avant de continuer, image ezali kolanda na sima to pesa merci na Welplo Mikili, c'est pourquoi pas na Jean-Luc Mukoko et pourquoi pas tokopesa merci na bae nyonso bazali kotala biso, merci na bae bazali kotala biso Dekos Mukoko oyo pas bazali kotala biso, pourquoi pas na Bijou Beleza garçon suisse harmonie totale. Je reconfirme avec force harmonie totale. Tobo sanité minance de Londres mutambongo solo parce que batambongo ya lokuta pe bazalara. Ana mutambongo mususu mone ya lokuta mais minance de Londres mutambongo solo et pourquoi pas na Vincent Mumbialanzila o azali sponsor officiel. Il y a site oyo www.congodialogue au batala biso congodialogue.com. Likolo ya kozanga courant na quartier 12 na commune ya Njili population etumbi bongo bureau ya SNEL balobi bafutaka courant na bango na pasi Kongo eza na pasi bazali kofuta courant mais courant ezali koya neti bandeko basiliki batumbi na bango conteneur to bureau ya SNEL tolanda congodialogue.com.
biso likambo eza biso awa papa tozala na courant na biso ya kitoko Mirador courant oyo bakaboli biso bacourant ekomi o départ unique wana tokomokabula sikoyo bacourant tozokabula tozomona tozokabula bango bacourant te mikolo nyonso kunzulu courant ezali courant na courant biso kaka courant ezalaka te toza na panne te toza na panne na cabine te mais courant eza te parti yango bakokabula biso yango olobi ezoya kaka te koya soki bayotinda biso courant bakotinda biso courant 0 heure 1 heure ekende 4 heures tokabulaka courant na banani courant yango epa bavante na biso ezopela bakati biso koto nyonso courant biso koto nyonso na nsima kuna courant ezalaka te ide nino bango bazalaka yango bakulu na bakotelaka biso bayibaka biso baviolaka biso mpona nini molili nde likambo ya courant tokomprendre te bato oyo tozala batalikolo na batase batikala batalikolo courant biso batase courant eza te nayebi te ide na bango eza nini bafarti yango eyaki lobi toye kozongisela bango bazwa bafarti na bamutu moko ayoseka mbongo te mpe bafarti eya lisusu te bakataka courant ngo nyonso totikala molili biso nyonso yango tomoi toye awa tobenge bino boloba na bakonzi mosala bato batia bango awa basala mosala basala mosala bien te mosala bango akolia mbongo tolembi non mpona désolé bato bapesa dégradation na bango siko bakangi porte pani bafokana nde porte ozwa image ya bien siko bapolisier baza kuna bakangi porte mpona nini tension mabe te baadécrane courant yaka na 1 heure ezonga soki na 5 heures est ce que eza normal siko mosala nini bakosala mpona courant ngo siko moto azala moto na 0 heure abana otala tv obia lamba obia nini courant oyo biso azala courant na biso ya Mirador biso courant eza biso moko bakoma kotia biso chaque jour de l'essence ezalaka yo moko nanu zala na place ngana est ce que moko nini de l'essence ezalaka chaque jour courant de l'essence ezalaka courant yaka de 0 heure parfois ezongi 5 heures du matin toselaka courant oyo te courant oyo biso tosela yango te comment avant tozwa courant fu tokorompre na mutu atindaka courant topese mbongo après courant ye est ce que ezalaka te bomeka réforme na ka oyo soki balingi balongolaka courant ngo tokabonaka courant ngo tomona yango su te totikala bongo ke basalisa biso bafantira boye ezalaka te congodialogue.com. Merci na fidélité au bopesaka biso, merci tokomi na suka ya émission na biso vie sociale pour na ba congolais tika topesa. Merci na Bibish Mukoko Tumba oyo azali kotala biso et pourquoi pas na Willy Kabuya beauté à 3 personnes. Azui beauté nanga azui beauté Christian Chibangu azui beauté à 3 personnes. Willy Kabuya azali kotala biso en ce moment et pourquoi pas na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Mon boss Francine Ngembe, veut dire faut en boss à respect, boss à qualité, boss à bouzobate quoi. Boss au talibolobi boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, je reconfirme avec Fox. Et pourquoi pas na batu tout batal rabiso à travers site Vincent Moubialanzila. Sponsor officiel, il y a www.congodialogue et pourquoi pas na Mike Mosisi soit autant la bison à Londres. Merci na Christian Chibangu Wazaki derrière la caméra. Merci na Batuto à télévision en Australie, Betty Bouana et pourquoi pas na Jean-Luc Moukoko. Ah Christian Chibangu na Jean-Luc Moukoko na ye. Bijou Beleza garçon suisse. Bijou Beleza garçon suisse et pourquoi pas na Bibiche Mukoko Tumba. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com. congodialogue.com.